Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Voilà, encore bonjour Mbote Jambo comme d'habitude. On enquête Congo Winner Télévision, Bilo Boibozo, ça souffre de partout. Tu as toujours des sengo, tong bolandra biso, bosabonaka. Donc massivement, nakati ya Congo Winner Télévision à travers cette émission, à chacun son tour na mongongo ya la noblesse, Belize Bonza. Tout ce que na masolo ya culture, to pesa Mbote na Madame Sarah Kabuchi, pourquoi pas Adida Lumumba, l'homme à la taille S, le cordon le plus complet à Congo Winner Télévision. Voilà, la Créopatre, Escozali, Bambo Tebele, puis remerciement. Déjà, le lot, continuer car à la culture de Tolobela qui bon la fois passée. Et cette fois-ci, Tozogina Nangambo, il y a des Robino Mundibu et pas Iwapi, Lingipe Susto, Sabino qui est Bartolté, Zali Mo et Belé. Mais Toyambi Bongo Ponabino, Azali Bongo Azala. Soto bi mopanzi na ye comme mwasi mais azalaka vraiment pembeni na ye lokola na sima ya leader ye pas à mieux placé pour cette information et concernant orchestre na bango. Il s'appelle Freddy Mbolongo papa Libumu to konsolane vraiment mingi concernant tournée na bango Angola et puis on a actualité mususu etali orchestre na bango ya Robino Mundibu naza janaye Freddy Mbolongo boni. Tout est bien, Bissora, tout est bien. Ok, na rythme, tout est bien, santé, ça va. Vie privée, c'est qui est bien, calme la palais. Tout est bien. Bissop na chiffre 9, tout est bien. Tout est bien, c'est que tout est bien. Donc, le chiffre 9, bobé la raté, bozaba biscuit, tenzamba ça la rare. To kutana na mpo toza ba ime, mais tant yo tuninga micho to sane miso na bi tout est bien, c'est que ya mabezate nyoso amiza malamu. Ok, loku munanzambe. Kasi tolobela nanu tournée ya Angola nalinga kuta avant tokoma wana tomonaki botika ki biso vraiment na posa basingela belo bobetaki mais bozaka toujours na préparation to eloko asikasu ezali. Ah ouais, merci na nzambe ndenge ya coordonner biso tokutana pe na rendez-vous to sala émission oyo ça yembe marato na PSP Mbote na patron nangal et généralissimo Robino Mundibu et c'est kazali kuna na Mobembo na Paris nzambe ya batela yo arrivage non na kisa c'est la bien moni biso toza toujours bato to ratarate pe to tikaka terrevidité moni ke tozaki na ngongingo ya ngwana ezali déjà tout appelé na ni na biso beta oyo nani kulumba tozana toujours moi eloko mozo mpe kala mingi te maxi single na biso yobe yango moni bato tout bato zela kala mingi te yobe zo bima po biso tout la raté toza toujours quand na préparation nango mais le 1er décembre awa yobe déjà et kala mingi te kozala sur le marché. D'accord, merci beaucoup. Bon manka ki bakino moi mingi a bouti Angola boye je crois boye vraiment fort mais pour na mono vienanga au telemi makasi nzambazo salane na mopanzi ya leader Robino Mundibu autopesi Mbote opesi déjà bas un orchestre déjà dans les bons mais kasi na ebité boye sous na masolani après tourner Angola. Bon après tourner Angola ataki na PSP Mbote na bana Luanda bana Angola nyonso na ndenge boya bo fongole metema boyambaki biso poto ya represter des productions kuna na Angola elekaki bien. To betaki na to do show please nani to ko beta pe na palanka ebi ke to kaka na musika ke Angola bayambaka ba mise bien te mais biso moto ye pe to moni ka kei wana bo yambela ki biso esali biso penda jo makasi to sepe na bino pena boza bandeko na biso bolinga biso nande to kendaki na sengo to zongi pe na sengo ezo leki bien pour le moment oyo boyebi ke biso to zaka toujours yobe. Loko eza ke bato bazo zela ba fan na biso pe bato bayo balingaka muziki bazo zela président na bango Robino Mundibu bimisela bango mta sepesaka bango eloko mozo bima maxi single yobe ezo bima po sola la raté tozalaka soki to monde to tshela bino kulumba to tshela bino nzete na nimso ndi toza bosiko yo yobe kala mingi zo ya bazana bango ko sepela vie des athées. Na ndenge ya solo bayambaki bino bien Angola pour na blaisage ya ba musicien de likambo tozomona ba collègue nous ba OK kuna baoza toujours baoza tu blaisage ya ba mikolo bino bayambaki bino bien c'est-à-dire ba fongola qui porte pour na ba musicien congolais de bozo prester kuna to boza déjà na batne soit bo préparer qui déjà terrain pour bayamba bino bien.
Te Angola bayambaka mutu tout bien. Angola na ba. Comme bon poani ba fan ba baluki bino public et rejeté bino tout et tout poto yango to mon actuellement ba musicien na biso ba kenda ko prester na Angola. Soki omoni Angola za ndeko na biso ti. So omoni ke misemo be okende ki mboka ni Angola ba ba boyo to ba sepelite na oyo sali c'est que ozaki na rando moi avec bon c'est que le bel ba mabe déjà c'est que ça na problème moko pona yebi biso to kende Angola to kende ki nesengo to zongi nesengo moto ki na o remixer bango pour ceux qui mabe zalaki na ko remixer bango te bayamba ki nga bien bayambi biso bien président na Robino Mundibu ono to senga ki na Angola pona bakubande ko na biso bazali kuna to senga ki bango ba pesiki biso pe to tambo na bango à l'aise to zolia na bango à l'aise tozali na bango pena tozali na bango à l'aise bakoti ba concert na sumi bale ba production beto betaki to do le show plays na o ya palanka sécurité ko tozali ko ba soda te sécurité tozali ba ta sécurité tozali ka ba fan oyo bayaki na ndulu bango baza ba kadaki biso to beti to sisi concert ba bimisi biso to ko na ba bis to ba ko zonsa so tina ba hotel place to lalaka na des petits ba séjour c'est quoi ki to zongi kini à l'aise. Freddy Mbolongo, et comme bon poani pendant préparation, il y a concert, mo bangé na concert tout ça qui na pays awa. Il y a le 29 octobre, il a fallu pour pendant stade de Martyr. C'est sa toute première fois à beta concert en Dengola, na vie naie et marqué qui peut battre belé, mais ndé to monara bino toujours bozalaka mopanzi a fallu pour pendant actualité nyonso bozalaka au point comme la rara bat bande ko zela vraiment que bon marquer présence bo pesa ndé bo pesa ya bino misala na kata concert on a dommage bozu contrat ya Angola bosala ki ngo bon ezalaki ko rejeter concert wana bo kima ki ngo sagement to bino moka programme ezalaki déjà. Bon, merci pour la parole. Moni biso toza ba ministère falité tozali ba collègue na ndenge ya musique patron na biso El Generalissimo ba coopéraka bien na président Falidika botisa ba relation makasi to lobela bo si yangwana mona ke na pesi président Fali Dikap Mbote isiko zali na ndenge ko ba contrat na izo kende bien na ndenge po beteke bloqué et kende pe bien omoni concert ya betaka tanga ke na obeta ba production li banda biso zala raté omona ke zala plein banda obeta ba concert no so mona biso que ces chiffres neuf tozala à part présence au Robino Mundibu mutakenda azala moi s'inviter na yele so na ndenge akenda obeta na ko arena tout bon na ebito so daki concert au stade de Martyr so tozala ndé mutengeza la plein to biso tozaki te be salama plein non créer polémique à ma casse côté la ra qui bat bandos et la présence ya Robino Mundibu peut-être na yo na moi quelques frères ou sœurs ba danser beau prester notre mola qui ba guest ba Willy Longomad DJ Zombie kutalanga mpanza Congo central mais a marqué présence na concert wana tozo bela par rapport ya relation Robino Mundibu za kalango la fali pour pas dommage à quitter au moins que il faut créer ka polémique et que polémique ba o baza ba nguna na biso ba o baza pena batu na biso ba wario na pesi bino mbote boyebi idéologie ndenge ezalaki soko moni be invité wana président Fali abengisaki bazaki bayaki po bazaki na à part nini à part date wana bazali na ba production te omoni mo bayaki biso date bazali na ba production soko production ibaki président nga Robino Mundibu azaka pe na société na ye azaka pe na groupe ne président Fali pa na groupe na ye tozala pe biso to no saka pe ba concert na biso mususu to robeta tant que président Fallait un contrat n'a déjà signé qu'il faut que nous bêta que n'a no bêta et puis que petit nanga Mundibu le président Robino Mundibu a ko bêta na ye batu bakoya okota na absence na tana zate na ye ko participer te zate que musique na ye e ko bêta te ko bêta biso pe te be que président Fali a ko bêta stade déjà pas to banda ko lobelango déjà que a ko bêta stade wana ko za la plein poto yebiye a bêta ku na Congo te na ba pays étranger za la plein bon na mboka ne moko ezandeni tozaki na iloko moko te na kata motema ba fan oyo bozo bozaki ko suisa mutu ke bozo loba par rapport ke to kimi tonité oui ba président Robino Mundibu on ba kimi parce que bozala ki programmé parmi bato balinga ba prester na concert wana bino pe bozala ki na kati mais bozaki souté yango tika bato ba ke bokimi et puis que président Fali penda bo azara pe ba contrat to azara pe ba programme super concert super ke azabe programmé ki a Rosala oui mais tant azu contrat siko la société na yesengi contrat ako kata contrat na été pour na biso il faut après azana na ba travailler na groupe na ye bazo zape na besoin faut bazala bien tant au contrat zoami ke sengi fo mbongo tant ba inviter mutu apesa na ba mutu mbongo te ezakeka ke ko laksa ka bonne fois na bolingo tozaka na relation ozomona biso ezaki bien ko obligé photo prêter ko prester na concert pe na poto linga kyango tozaki pe na souci nango tozaki pe na poson surtout nga Freddy Mbolongo
danser et Robin Mondi, vous avez peut-être pour ça que non na président na podium ya président Falité. On sala, on m'a cassé. Et ça qui peut-être toute première fois pengi la histoire mon érotique là. Que na matin na podium on a posté des martyrs na les autres allaient sous des infos na temps où il y a un méga concert. Ils ont méga concert au giga concert mais ça qui oui attends papa na biso nani oh nani papa oh papa na biso papa ya président na biso siko président. Ouais ransom. Te papa so président o biso mboka siko. Ah Félix Antoine Tshisekedi. Tant akufaki. Tozaki Etienne Chilo tant akufaki to betaki to no beta to na zana pa ya ex président nga o le comme pasteur Christa Kimboko su dakumuda to na zaki pa na et na prantaka na mo podium wana tango bachaka ba monsieur ba beta na bana na bota ma point na presté na Stade des Martyrs. O ngeko za loka deuxième na presté ils ont déjà senti plaisir pour na carrière mais tant que siko est tombé pe que président Robin Mondi a eu contrat wana ko boya ngote po ayebi ke to biso pe ba Freddy Mbolongo to apena ba famille to futela ba parler to apena ba mituka c'est faut carburant atale pe amone que président aboni que vena fali azade amuto ba plein pour concert na bena ke kozana ngo inonde zanango de assez beta mais nango déjà ba sola ke pena vena ba sola ki ne veta la bonne j'ai contrat mo bota la boyo vena beta pour mettre contrat ko zo mi faut que ne beta faut que ne baninga pe wo prester bazaka pe bandeko na yo musique ko lekona bi ba solo la ki to ki même moral concert to ebeke ko beta be ti pe to kendeki pe na ne pe concert ezalaki journée concert to tala ngwa direct to bazo solo la bango na bango ba président bazo solo la zaki na mo ba régler na mte zaki ba régler po et to ebaki to zaki na production na mte mais tant production yé to setandaki te to za production nzomona ya teke nelo soto na matanga mobo na mupanzi soki na famille na soto to ba bengisi likamo réunion na famille encore to na matanga mupanzi photo tika makambo na famille so poto keka kuna to ebi ke ba ope ba okene bazaka bandeko na biso omoni ke to mona pe ba président so awili longo ba wilo ngoma bazaki to mona pe ba président na biso ba gezi mawete to mona pe ba presque ba invité bazaki belé omoni ke elegaki chaléré zaki kitoko na mona ki plein wana à part na mona on kaka na bakoko na biso ba Igo de la Forêt bakoko so ba jibe pia na kala to ko mona so na série o so ya président so fali et ça la biso pe joie malgré que biso to ba to zaki be invité mais to participer que po misala na biso o ya orchestre na biso benga ki biso yango to kendaki ba waro ba yebaki na bango mote ba waro bazana bango kimia ba o nde bazolo baloba wana nde ba o nde baza ba jaloux ba waro baza ke so moni waro ni aloki ayebi ke esengaki ke to ngoto zala meta en production na biso sengi to kende yango to kendaki biso pe ka kuna to kendaki na Angola to kutana pe kana ba waro pe ka kuna bala na concert na biso il est gars non bien. D'accord, merci beaucoup pour la défense. Kasilelo ba bien comme problème à maturité. Maturité pourquoi? Parce que tozo mona bitumba ba leader, obike bitumba ba ya banzoko matiti nde yo kakapasi. Bino bozo ka ba matiti ba baza banzoko. Lelo oyo ba opinion soit ba propos teni ya ndeko Yuma azali moko ya groupe Impair, je pense bango très bien non? Ba rappeur na biso mboka baza reconnu. Ba pesaki Yuma pesaki propos na ye soit opinion na ye par rapport ya nzembo ya leader Fali et Bima Kisika le bike eza monotonie boena mais tozo la leader azo tweeter trop azo na Instagram na ba page na bino azo défendre vraiment Fali donc a koti makambwana koluka guerre entre bango na ndeko zozo pas répondre kenga la zamona matete o ekoya ya to lobby déjà to lobby to bangara makambote parce que eza rap qui gagne na habité par wana ozo juger ba propos ya président na Robino ndengeni est-ce que zali vraiment guerre ya niveau na ye soit au cas kotinda yonde Freddy Mbolongo kota oyo na parce que bon baza ba petit par rapport à Msala ba leki to ba par rapport à Msala par rapport pe ya carrière. Bon merci omoni ngapene omonga bana mwa matete ndo monga bana mwana pena ya matete ya kia changu te na za mwana moni matete na changu eza lokwa matete za tata changu aza mama eza mwamba na changu kana biso kaste matete aza tata changu aza mama tata na ngana mama na ba bebanaki tata na nga matete bengani mama na nga azongisi mama na nga azongi changu mama azwi biso bana azongi na biso na changu batata mwasi na biso bamoni ke mama na nga azwaki biso azobokola biso bien te batata mwasi na biso na mama kutozola kwa de bonhomme parce toza awa bazwi biso bana siko ngana na za matetwani na za pe changu na za pe mona de bonhomme
nazama nimcho to sono boye matete bayebi mbolo o azana na matete ba presque ba leader belo moni ba bima bayebi ngai mwana wana do tanga wana lelo zo manke fali kombo na ezozo na le bino mwana no zo mona manke fali azali mwana azana mpana nga azana leki ya musika na âge pe na misala musique lelo soki ba bima na lelo ba bima pour le musique yango ba te belé ba sala genre musique morte zela na ebisa yo mo lelo musique to beta ezaka pour lelo ka luenge na logique pe na ba musique msuto soto champ pe na ba liste boza musique ko beta raté iko beta kututi net nini na lobi kaka na zo loba na zo chaka en général na musique mususu peut-être que lelo ka ezana ka musique ko kaka ya ebeta kana na bafle bat ba sepela poka bazaka ko longola ba stress to yo kaka on prend lelo soki mwana wana zo manquer fali na regretter c'est que musique est koufi na ba niveau pena ba président ba fali pena ne ba beta la musique ya ko expliquer président fali pena monotonie na ebité ça ba tout longola sentiment donc to moni robino mundi ba lancer peut-être au bois qui kulumba wana mto ko genre pourquoi c'est kala kana style moko boy ata yopé o comme on peut-être Poutine a fait c'est le scram autopé simbo TP abeti ba mo boy pourquoi vieux tikala kana boy a changer ta style boy na bon monteke o sali critique par rapport ya oyo au moni en tant que muto azana oreille musicale poni bon mon eza mankima tayo moni mankima skana wa siko yo linga oluba kana TV poni ko luka pe patron président vena on peut soli na ye très bien président waze quoi obike président waze ko cacher na banda na musique ne ti lelo ka yango na zaka nango so yo ngobaki yo ko juger président waze ko ke poni kangama na onka ayebi cacher na ye ayebi kezala ba fan na ye azana bato balinga ka na cacher wana non eza mabete to bonyo pe mabete problème est ce que munde boso comme ça on manque ya respect ngas ko na moni ngo lokola eza ngo ba propos tenus so mutape so opinion na yepoza muto sa opinion par rapport ya oyo na pesi exemple awa ya ba vie na bino bazebele ba sala vieux pourquoi tu quelqu'un il fallait changer tout il fallait qu'il ata boy au pesi kuko aider avec toute humilité comme petit na Freddy na moni suko et ça peut bien na moni bon ça prochainement mais eza manquement ya respecter to ça non différence ama boyo linga ngona TV poni ka bokomika soko loba likambo mutu foya na kana TV biki TV soko betita mutu nyo soko akozona matoya ko sala ngona analyse na ndenge non ya lobike avanda kina studio mutu ndeka parmi ba wario nda capturer ya bwa kina wario mokote baza be mpoli kaka tika wario mokote wario nini oyo tongo yebi ko zo ba mabe mo yebi ke fan ya misana zana okoloba mabe ni non ezande baza ba bakeno sala be mission de ba ndenge to sala mission be internet a lobi nde mabe balobelaka mukolo jamais na public ata mukolo azana erreur faut ya kolobela ina ndenge so moni bango ndelo ke boma bato misusu ba mission ebele ba bimawa kitetinde bana ba fo ba bureau il faut bozaka na ba bureau bazala manière tongo sa likambo ayibiso ke te ko sala boete sekende na ngobwe po aza mukolo mais teke bazana ba bureau ba jeune ba tsaka bilo mato ba ya mo lelo ba mela ba shisha banini ba ona bango même mentalité nyonzo mona et maturité yango no moni bazo kende na ngonde ngwana niti nga nazana président na ngobino mondebo na micho nga za danseur mais naza chef de rep disciplinaire na orchestre mais salamate ouais pour naza na mériter yango pour non sa musana malamu yango mais naza sona likambo ata ko yebisa ta collègue na nga onga naza nga chef na yeme na kokuluba na miso baninga na baninga te na okenda litoi pembe na ye na yebisi na litoi moni bongomba moko yeba ko bimba mo impoli na o bomba sai ba bimba mo impoli bokolo bela président iso que faniti na yebisi soki fali pena nga za boyo ko dirige ko lobele likambo o ata lobi monotone ndenge yo remarquer mais ko ayebe loko ni na osami ti asali loko na yebi ti asali musique ni na so wana bongo ya yebi bon ngana ina émission pour na lobela te mais to yebaka ko tiaka ba icône so na place pe yebaka ko respectaka mikolo po musique na yo pe ekendeli bosoko ya bika za mo matete biso to ba matete kutu ya yebika ngana mo matete mais pourquoi nga lobela nga pe te na mo matete to bono bundela susu pona ba matete ngoto na ba komino no to sande musique so linge respecter pe respectaka pe ba o baza ba inena na musique c'est ça yangwana kasi na soulevé qui point pour na moni papa na opé mais que ko recadrer bango on nga qui peut-être combo atikela yo po yo na bango de peut-être cause à niveau moko ke ye aza leader yo mo na soulevé point te nga pene na mvia na pe bango te na kipana pe musique na bango te yo mo pe président nga ko azali amoneka ke po il nesusu na manière na nesusu ko kolobela bango te yo na manière ne te kaza leader aza muto aza sage yo na une charge ko pe tuninga na esi bon nga na loba kaka o na moni ke koki na nga yo na lobia D'accord, merci beaucoup Freddy Mbolongo. Tous on a kiyo
kobina na libumu pona yo et je na kaoto za la l'aise soit tozwaka ba reproche pété na part na yo pa ba parents point ko exposer libumu bweto ozali na mutu moko imitaka à l'époque sepeli soko kobina kotekaka libumu to monaka ba si je me rappelle bien na Congo Brazzaville avec musicien moi mais cordon comme on a échappé ngai ando bimana libumu ya puis à se disparaître Adolphe Dominguez pa bandaka jewana to na monde de théâtre to moni sorbo ipa epena libumu yo pe na kati ya musique na ya Robino Mudibu epena libumu ya na tuni et je na kayote so to za kana l'aise pour na bato bazepela na bino et je n'ai pas nini eza musala ngana loki kulu na kuta ke kata bato me bakangi melo babima ke so kata se ke za cop na e kasi on habite temps eza musala na ngana eza métier na ngati na eso je n'ai pas nini nga kulenso na leki bato so basala na ba souhaiter ko tulenso na establishment ka libumu wana so bofinga ba loba na bango me ko loba so moni ke ngo changer nga soko biki na longolo na bina tona société moko boyo zo kala so mboye bona ko ndimati mais pourtant mo nga na sala o ya ngai se ke tikanga na sala wa nga pour na mitoka libumu ngo yango na zilo ba contact mitoka na matela ngo ba avion to sala na société mobile so data cravate ne costume lenso tundela boya ataki santa pomba na okenda te mais nga na mataka ba avion na kenda ba Cameroun ba Côte d'Ivoire na kenda rapela so ba mboka mo pe boye mbene kana libumu ezo seka ngai c'est que eloko wana o esala ke nga na vivre na boko la pe famille c'est que za malampa na nga na otika na ngote na otika ngote nga pe na mvia ka ngope ka papa na so ba Adolphe Dominguez na peso pe mbote papa Adolphe Dominguez wana star na biso leader na biso ba koko na biso bango ba doko ya ntongo sko bien te bango ba do sala kana mtu mwa ko banga ataka bango déjà ba responsable azo mona ka tomo le lamba za responsable nga so responsable na nga za kundulu fu et nga so kundulu fu c'est-à-dire kundulu fu za mutu mobo na pétage na longola ka pena nyonso sko bango ba ko meka talaka te wenge 4x4 éducateur de masse na lobby talaka sko ki bango ba leader au 4x4 ba ke ba poto atalaka nga Adolphe Dominguez na longola ngo nyonso inzo neza ki vrai art talele juste nga ba trophée mibale talele ba beng e komisanga pe meilleur nga sko bango ba kata nga ko mo zilo na ba trophée bon muto azaka ba mituka ba yeba ni succès makasi we danser succès loka ba leader bon ko zanga trophée ba mso ba trophée ko to ya okazi donc ozaka papa pasteur osala mambo te kana mais na epsa ko ke ndako no se za pesa ovanda te za ndako musupo ko kene pe boy ko linga pe mwasi mo boza ko sala pe boy osutuki be musale kufi ya mwasa na malédiction ayepa bebisa venir no za pe na mwasi mso ko zwa boye ozo kaka o ke ka wawa ba musama ka munyoso ka ko sala zo ke wawa ya omonenga pe tango ngonga na ngande bete kinde pa mundibu nzamba yeba ke ngai na kobonga pa ya Robino Mundibu ata soki soka bana na kobonga ata na tambola ki na 40 leader ataka yebe nzamba yeba ke na kobonga pa Mundibu yango tongo peta na ikompa Mundibu mona nga kaka mbala moko pa yango moni nyonso na salaka ezalaka wow po nzamba yeba senga ke na kobonga pa Mundibu na koma lelo pe star ba po nga bina za ko mvie na bi nzambe na mona pe mwa mutu sazo leka buto zo kumisa ye bazo leka puka na ko kata 6 na ko kata groupe ya musique wana te groupe ya 6 ya musique na lela ki trombe na obina me na mona ka ya tenzo kande izaki nango pembeni nzamba baki ozokoma na ka kenda no kaka nyesunga ba mona ngane suni na bina na ngolela mba benga ngai tata mwa mukolo so bazo baponga basita ba kombo nyonso bata mabe babenga muta ba drogue diamber muta ba whisky zoba ndoki kisimbi tala mukuse tata mwa mukolo bafinga nyonso menga usongo babonga ni tunamona to matsanga mapeka na mapena mapeka na ngai momo echaboy na mwa suli bumo na talo na bi vimba zu bien babe yanga muta drogue bien songa mela drogue te na mela cigarette te na mela diamba te na mela whisky te na mela bière te nga par secret na mai eza déjà na za da kundulu fu ya kala na ponga za danser lelo te reste vérifier nga za danser lelo te nga za danser kana bina da kala ba o lelo mona ba leader lelo nda papa pasteur bando bina ngana banda pa na yete ngana banda kala déjà na bina ka déjà nga famille na ba binga déjà na mobini ngai na banda ka na tanga nchiki na zolesa da famille na nga na ko bina ka na ba feti na bina ka na ba bar na zo ka da mbongo na zaka da mobini ya kala siko ko bina mona bina ba okese belé déjà na tika da na liboma wana je retourne comme suna kilelo siko bo mona ngane ti ndina bona ka po bombo setanda na ngote ke mutu mobo ya libumba longola ke lamba po ba yeba kana ba mangamba bilamba ko longola te moni kala pe bazo mona ka dia ke mutu moko boye musique ezaki ya ba voyou siko ba yebika ke mutu ala te chemise mati lo matoyi suki ba bengi voice ko ba mona mutu mobo alongola ke lamba tata mo ba longola lamba jeune mo ba longola ke lamba libumu ne ba mona lokoti oyo azo voter biso mboka otonini bako finga oyo mais ozo monta a finga lokandi mo ya za responsable mais sotali pata ke no mela masanga buzobo asaka na bar oyo ne sutu yanga eza kutu malamu
uzomona nga uzofinga nga menga na tracer chemin uzofinga nga menga leso nazo mutuka leso tata mumo na simba ka mallet akenda ka lika ka mona ketch mukoto ka pangusi na lipangwa tanga bimike komi poussière menga na kata car na nga nazo rouler na leko bonjour papa nga na leki wa likambo ya motuka nde balobinde makambo Freddy Mbolongo tosali no vraiment je pense ba émission belé mais lelo nzamba sungi ozo loko ezaka yo moko na kati ya orchestre du bord to batunos mais oh yebi ke za deuxième fois zo mutuka liboso zo mutuka to sala no émission monango omoni mutu na visoki ozo travailler bien ozo ponctuel na kati ya musala na yo iba penza mpa ko bono boke loka fleur bono mériter ba o esengo mériter ngai na musique na sala ka musique na tala poche patron na ngate ata tongi 4 parcelles za ye so bina ka Freddy Mbolongo zo oyo seke wana ya ngai ya mutoki na nga ngai na ngaka ke na flatter pato te benga na sa musa pato mona ke mwana nga ozo sala omoli tunazi boso tozaki boso mutuka tozoka ngo 3 personnes ngai na danseuse na ngai na danseuse na biso ritmo jinga na collègue na biso mo balongwa na deja wana serano zo moda ke na bini da misu na okomatanga misu na misu na ko bina na ngatala ko déjeuner kane kanga ka mokili mobimba jeune ki moko na Congo za lakate ata Michael Jackson ko kapesu ko bimsa jeune ki te po amuna danga na bimaka wana va pa kufa benga azalaka tinga na sa 6 ava kufa nga azalaka deja na sa 6 umoni ke na eloko deja isanga pato zango sela nga play te au sela nga play na ye lisusu na nzete awa ngo na sali makambo na yesu na kulumba makambo siko ibsanga tanga tali suka ke nazo mériter ngo kaka tanga funi pe su bandi collègue na msusu ba camion pa somba ile kwa 7 car atali ki ndepi na somba baninga car te batu nanga ona somba bozo ba mériter kaka tikana baxila bango supo bazo travailler makasi ya mona baxila so deuxième mona ki pe na réseaux sociaux etambola ki ke obina sombeli ba mise car na tuzalaka da sono ba car beto moi tour to mona pe ya sika tala relo asika foto mona car ngaba biso daga biso tozaka so ba pesa so loko mugobino ndabo ya ata futa biso afuta biso na réseaux sociaux ata pesa so apesa loko apesa na réseaux sociaux biso le système on est comment pour ami ça tapage te ça comparer na ba orchestre msutoni eza tapage te eza des mots sur ba famille na biso pe ba ignora ba président biso makasi ba finga ba président biso pe fort eloko nyango zwaka elo na ba pesa okuna okendaka pone tunga sunde na boye na uti ba pa répéter to na uti concert enveloppe ba pesinga yo kasinga na bimisongo na na famille nanga na ko sapelo kwa na jina ngelo te bako ba baka musique zaka ya pasi na ko bimaka ngapi na musique pasi pena ngapi no mona ya bozata na 1000 fois okabela ngate meneso na enveloppe so tant na mama nanga leso alala ki na tonga moni lipa opesa bandeko nanga ngape so batinga na compte yango musique yango pena no betaka eloko ni nango final sa ba mama na vérité na zimbongo menga na isika ke okesi na beta pa mama pene eloko ezaka nango te awsani awfinga orchestre wana awfinga kolo orchestre wana siko ba kolo orchestre bazo ba rapport to ba mona pena ke répétition pena ba mama pena ba mission ba ye pena ba bandiko natana besoin mwana ngabina so ate abeta so ate mwana ngane na boye ozo bomesa ye ba opese mwana ke no sala bazo lingo sala te ba otina musala lingo sala te na lingi su te po mwana ngazo konda même président tala mwana nga konda ndeni ngana zaka soto beti azwaka elamba na kabela kisiko yo kuno bimisa omona c'est que ba musicien de boza benga bozo bombela kande ba famille na bino c'est que sikoto bono sala ka bino ezala nga mona ngo eza mabete nyo bina fila banda système wana pia système wana eza ka poza bina filete na peso mbote poza bina filete na mona ka ngola ozo beta kitoko conseil qui bien bon retour à Kinshasa il est bien ils ont des systèmes banana oda kala ba président ba koko na so ba weranson ba salango ba président so ba robino mndi ba salango ils ont bien pour un temps yo boy ozui ba petit ba réseaux sociaux ba petit réseaux sociaux so yo ke ko bomba mais yeba ke na réseaux sociaux funda pourtant ko ba publier famille ko mona nzo ba pesa na bango yende so ba bomba mabesko etikali yoni na famille na yo da mona ba tshaka na réseaux sociaux ngata na tuzi mutuka liboso réseaux sociaux ti mutuka mintuka no so atie na réseaux sociaux apesi ba tout ba médecin les réseaux sociaux ndé bo sabi ba navette na ba pays réseaux sociaux pe mona déjà déplique bango na so ba kei na ebité biso pe akala mingi te na ansi eza déjà na ba projet en cours biso za anti-sanitaire biso za te ko teka lupango na yo bande ono ba sanga so ba ne ba sai su tinsani na lobi karate o amoni ke su ese ke yeba sali tinsani mbongo lupango ya bantinsani ko mabela bato bona poto je ne pense pas za ba vimo ba teki mapango na ba beka ko zongisila bango poka na fondement musique ko za na succès te o mema ba misa na poto amisa créer keto créer keto ba misuku ba bana ke ba poto ko to créer keto te boka to créer keto na mutana na succès te
Déplique. Ah, tout. Voilà. Au moins, ils sont tous chiffre 9. Ton via pototé. Ils sont via des musiques. Potoza délire. Potoza na ngaka. Pour na aussi que l'on a gagné en misu. Mais musique n'aime pas ça là que potoza n'aime pas. Ils sont en attendant l'Afrique et belé. Au moins, on attend dans l'Afrique. Na wako tu Google les galens sur poto. Malgré que potoza ils ont photo kenda on peut te kenda bisong. Ça babi bravo l'élévation muninga. Bo croit pe ke bino malin be président Zambo sunge moi mbonga bien ekota bo kende. Tout c'est pelaka na o muninga sali. Ça problème té. Et ça problème té que so le kenda ki lundi poto yeba pe poto pe jeudi à mercredi pe zali. Tant yo ko kende ya lundi, le so le temps ko zonga le so comme pe ya kala ba to pe ya mercredi ya sika. Bo yo benga ngo tintsande na tan tintsande ba ke poto. Eza ukasi ba doso basumba kitunga na bonzo katsa ba keso mabiloka malamu. Muso keso maneka litungulu ti mamemelo kitunga. Ah bon. Ba musuba kenda poto mona concert na bango. Ba betaka ba na okanga ba no sa ba délire na ba poto ti ba okanga ba photo na mindele ba komo ke no lia ba shama ba komo tema na pembeni ba conteneur ba camion ba to ya bango. Vous comprenez? Ya bilo mususu tout mona ngo na misu minei. Ngane na bona artiste muto convoque ngate. Nga déjà poto de na zano na nzoto. Na poto déjà ba ebinga Fredy Mbolongo danseur na bango sepesa bango nazana kini mena rouler dans la mutuka tezaka bambwa obi bo fingila ngai bo fingila biso na ndimi na nga pato na Robino Mundibu ka bambwa opesinga ngai Fredy Mbolongo na mérite ngo nazana mbwa na nga wana babimbwa ngana ndimi na nga kimbambala na nga ya mutuka na ngo na zwi na ndimi yango na kotambola na ngo mais biso nyonso totambola ka na prince wa moko tutambola ya teke ko yoji camion sika o bozana bonne bo benga ya bino sika pona mona pe sika kara ngote no bolo ba camion biza sika bo prince ya camion pa sika zalaka prince ya camion sika na ba prince ya camion kali zalaka biso tutambola na président république to leka wa mais na sima na pe biso ba camion na biso ka kimbamlo bo finga biso pe kuna poto wa to leka na prince tant yo kota pe na lupango pe na kota na lupango tant yo démarrer kanvu yanga pe lele nini kanvu ngana ndimi na ngaka camion wana pato na président Robino Mundibu apesinga na ndimi on pe na merci papa na zui yango na tambola na ngo pe na quartier na ba sepela kitoko na mataka sous glace na climatisé na beti musique na so kesse toi na denda na mabanga na kota pe na prince comme na paradis te izaka ande moyen de transport pour artiste et tout biso le na Congo ton viara mituka to mona ngo za grave lote na ba pays étranger na so mona mwa muke na ma papa na pesa funi pesa car akende na ngo banchiki izaka le kwani to lati jean neti mona na lati na ba Gucci na ngamo aboy na ti ba civete na ba Zara mo li papa na Lacoste po be bate na kotambola na mutuka izaka londi to lati boy fola tape mo lo na makoloti nde mutuka ezali ngana mona pasi président moko ta sombela mise na lupango ngamu kona okita munona na sena mona président bi lupango za mise na kingana président ngozolo basomba ba ministère lupango te na génération ya président Robino Mundibu to na ba président to tanga ba weka ensemble lobi de bani ajeje zo lupango papa ba azala wapi na pesa yi azala ka wapi président ne komone za nani ye pe na beke lupango ne yango ajeje lupango ba pesi na mi mais qui témoigner na concert pa mama to sala émission to solaka bien to solaka bien to tika ba mensonge ngana ande na boye na ye émission non tozo ba parce que président na yenda confirmer ko ngepi to mona kana concert olingi lupango wapi aponaka commune alungi ngana yebi te lukuta ngana yebi na ngo te nga banda na musique na banda ko yoka musique na banda tala musique na mona président moko ta ba yeda mikanda penda bo akati mbongo asombela musicien non izala kana ofo pexo na ye moko mise ye moko bunda sombi lupango na ye mendeza bono na mona te leader mo sombi la mise na okese kamulu lupango mutuka na mona kana ngango polo pe mituka na kisasa pesa na ngofolo ekoma na ngolote kasi po kasi lelo to comme ka système réseaux sociaux pesi musicien boki na réseaux sociaux ba pesa ma pe ka ba mbimisa na bango te Fredy Mbolongo nyo so pesa na kan cachette mais le ko est important ko yeba na biso bino ba musicien tout est vanité o eza vraiment plus important sous ko leka eza mosala to swana na mosala wala sake osombeli mbwa ba sombi cheval ba sombi niau nyo so mona te ki na sens te ba star mergo ba sala ngo obo yango poani ba star mergo ba sala ngo bo yango asumtu jet siko ba critiquer yo mbwa qui passe point o mena ndimi te nga na critique nga na sepeli kutu nga una okina biso teke na sepeli na mbwana nga président Robino merci na mbo pesinga imutuka nga mbwana ndimi yango claim na tambula na mbwana nga na lingi ngo pona mériter ebele ba président biso bazana mboko ba okenda ba émission ba kenda ba concert ba tambula ba taxa jaune ane logo te na lipango na ye bonga danser mama danser de car yo zongo ba je na féliciter muto na pesa nga ngote na tika pona libumu na nga na tika boy
utu msoto panza utu vobe cracher bimia makila ta zwango te bongai na lingi yango na boya ngo poani na lingi mituka na nga wana ya mutu moko atona annonça kike na koyamba yo abia baze mituka na mbonga likelemba na bando tete entre bon na kati orchestre ba miss ba pesi ba lielele ba piso mituka ba kosa ba mascarade buzo bana na ebite ezaka message ya moko na okay o eza mabete to mona pele banda omse za pe bona pale sa palente obo eza mabe boso to sali ntintsani eza mabete so to sali ntintsani yo buteke so to sali ntintsani eza pona ndako bana pona ndako na biso evoluete eza mabete oh yo ino mona ngoteke te pepe lupa omsupe to zamona eza mapangwa so batuni pe ba vérité mso mapangwa o mapele pa omsupe to clôture pe zande mwana ye eza tata te ndako msupe mba para ba vanda eza pe ya yetele so eza mwana mta somba obo pourquoi pas so to sali ntintsani eza mabete tintana to sali moteke to sali ntintsana bien to sali vrai ntintsani to sombi 7 car bambiso so bamiso 7 personnes bazi tike mso to sa so ntintsani mso to sala pona ba o batikali yesko ya caloteur ya kale na chab na tshongo zo salati on a tshongo sala pone na bonzi kuna kotsa na ba notama na cortège na présidente na tambola na bord na nga rouge moko ya pe bino bolinga bon moko pesi ba petit donc ceinture na yo moko ceinture na yo moko ceinture nani ceinture atambola na nga pembeni na pe ceinture na nga ceinture nga salinga nini ceinture ozo kare mukolo nga pe na koma patron si mape na komo pesa yo so ceinture na kopesa kare ndene na zaka na pesa kare bo nga za fournisseur ba carte nga na za na famille na tshekara na nga na esala kapo moi sans fois soki likambo kwene na famille na contribuer monga mo na zangile so carburant na car na nga na kozwa mo muke na nga na car yo sala na tsheli carburant moi likambo ko senga na famille ba benga nga na za na tekene musala na zika o wana za wana be sala buya ko skine sunga famille oui c'est ça yango na oh nga na ko boya te nga no mo nga boya na linga na nga mundibu na linga na nga poza ko bino mundibu na za wana Bele ba gira bo Fredy Mbolongo bo pesa ba ka ba déception ba mise beto sal ngai kaka wala ngai kaka boy après j'ai changé est-ce que zo ko assurer biso ke bon na éviter na ko sel so ba gel d'honneur to ça la veut so ki non mais motema na mo ko lanze milo za témoin mais est-ce qu'on a linga ba to za ba hypocrite te na zana no wana parce que na za ko evre wana o ya lobi nzambe nda yebi oh ngapa na ngaku nda bo nzambe sai banga da kala ngapi na bana nzambe yo tangela mama nzambe lelo na yebi da nzambe kala nzambe pa yebi nga ayebi ke ye komone Fredy babote pa mpara na ye mais na musique tango bono sabo komone ko mambolongo kufa na chiffre 9 bono longola libumo bono longola lamba otikali kufa na chiffre 9 ah oh bon on na zabo yo bitike na bo na zaka na chiffre 9 banda bato banda ko longola ba okesa ba kenda ko luka ba okesa bata ba yiba ba musicien ba kosa ba musique na memo na poto yo mona nga na kenda yo bi combien de contrat combien de voix sur na téléphone nga ba benga nga ba to chelo paquet boy na kenda kate bukanga bobi ko bolo bango ake ko bina zane loko tete bukanga ne dabo na ngondima ke mobile na zane loko tete kanga mana ekaka o da kanga mana pamba te pona yebi le suto ko o ekoka ka pona nga yango na salela nga na ndima wana bokende na bino kese o epesa ka bino ba vie e somela bino ba mituka ba cher bokenda ka ba poto nga na zawana na kimbambala wana kaka na ko bino mundibu na zawana nga desena nga za pa nzambe nga desena pa muta mukilite zero pona muta mukipa nga zero nga pa nzambe nga nzambe tayibi desena nga nzambe so abike lelo longwe po yo la nzambe ezala mutu akonvoke ngate po robina za ratene mso robina sali desena na kemi kiliti nga otambola nga mopena okendeti nazo pe ba peliti na ko kande so ezayeke muta mukili pe na ko na micho pe na ko longwa ti mais take na talake mama na vika ezateke po mobali wana na petit amutu kasika okende te eza makamba petit mutuka te muso zaki muta mituka na mviaka na yo soki na soki so na mviaka mais na longwa kala po banda ko convoque nga kala po na bandi succès na 2022 to biki na banda ba 2018 ti lelo na zaka na ba succès ba banda ko convoque nga kala mais na isa bon ke moi sinyoso azala moi sandumba te neso moi simso mo nga na zanga jini poni mobile na zana eloko te mais okati ko keke mobile moi sana le zanga jini ali yo mobile obi kasi lingano nga de tala $100 yango rien alinga ka mobile ne kana mpia kawana ayebi ke nju mobile na ye tango ko tango nzamba ko salela ko bonga ko mona la ba jini wana ko zane nango ndenga pe alinga na president ko bino mundibu kaka na niveau azali ka oyo to kende bongo po zanda ko na biso na ko trahir pali na biso sikote na ko trahir yango pete soki to lielo so bulai soki ti to ko melati ezate kene na abona mona ba jeune frère na biso mo boye amoni pa na biso ka moi 2 jours to lambi bien te yaki ko senga ba pa ba voisin isalanga soni o trahir famille to bengana yo to bengana o kende tu ndoki loko. Je pense bien président dit Lumumba donc malobo tout au captera ngo bien et vandina nous donc après quelques années Nzamba sungara o lobby ezara bon pose au cas parole mo ke me ko changer na maloba offre du Mbolongo to zongela on na nyango so sala baktabo ko no nga yebit
ndaza na suicide motema be obombaka tokotikanga na pe mate ozwangwe eza poto ya fin du monde mama tokende bakende poto tomona ba non ça supporter souffrance te mais sauf que supporter souffrance te kufa na okasiti kufa na okay na yo tika biso bato tondima na zo souffrance tozala nso pone eza ka mabe na ebite pe na soki na vika yo ko trahir famille na bino ata souffrance na ebite na famille no souffrance eza ka so yo nga ko tika famille non famille ne otika la famille na ho ngai ne na bonena ngai no moninga banzaka ne loko na taka loko te na loko amukuwa ils ont ayone sala bino pasi na mo mukuwa sala bino pasi nga za loko amukuwa soso babaki na fulu na zali loko te robino mundi ba pangusi mukuwa la ti musuni do na kompe wa benga meilleur star un meilleur danseur d'Afrique pe lolo pe bo mona okene pe libanda mboka boy nga na monika Cameroun pour na robinoti nga na moni Abidjan Côte d'Ivoire pour na robinoti nga na okipe goro mona ya vipe ninganaka babi pe is pona mundibu so tika on pe na pa na mpanzi évangéliste Christian de l'open ngoko mata berger ata frère ngoza pe bien nous ça peut être musala bon yemo banda ya koma pasteur so musala nzamba sala kanya kene so moda mata avion bonga na yeba nzambe lelo nga yebinda nzambe banda kalati yoko spinga nzambe na tina obeta muziki bona etina kubota maki na yebilake tinga na bima na mukili boy nzambe mto orientaki mai na mukonga papa na nga ekota pa mama na nga na bima boy kosala nzambe en esprit en vérité bando sala déjà kala wa comme panza nzambe totalement donc to peso tala ndena zabo na linga nzambe makasi na linga nzambe makasi nzambe ebinga Freddy na linga ke makasi yepa linganga yo moninga no moninga boy na beta musique non kisi non kwiti non kisi mais ça la succès bon nzambe succès na ngaza bon nzambe pe papa na likola ebi mamu na lobe vérité na patron na nga ko bino ngundi ba yebi ibon nzambe nga pena bon nzambe kati na nkolo ya 20 kote nga na zabona ke musique monsieur za kisi na ko pale ke nga mo pana na mona nzone za non kisi na ka soko tikazi otika respect mo kaka na musalo salaka ponctualité no kaka o mona ka bato ba no ganga lukoza na kisi ngai moko na za témoin ya musique au Congo na biso ke ba succès musu bato musu basalaka awa ezaka gwate soki aza na kisi mais pona ngata ke na moni nga za exemple na mona ke na ça salaka succès bato ba kumisa nga partout na zomona peke na réseaux sociaux bato bazo tsanga pe na zo zala na makambu sans ko fuka matabu ko zota mai moko pangusa na ba ke seke nzambe ya moni nga so mutabi ke misa na kisi na boyaka na mona ke za na ngoka kala so musani sala manga ngo bien ya ngwana. Ok, merci beaucoup Freddy Mbolongo. Ndenge o accordé qui biso sous vraiment occasion au poto s'échanger concernant Makambo Tel et puis orchestre chiffre 9. Merci beaucoup. Mbote na président Robino Mudiba félicitations na ba art social pas musicien. Donc et ko baka toujours ba bia bazoko espérer toujours on ba ringa etala lo pango pe et ça vraiment importé matsaral sous valeur ya motolo katikati ya famille. To comme nous souvent la souka mot de la fin par rapport à l'émission et puis programme il y a orchestre. Ouais, mot de la fin pour l'émission. Programme orchestre ça qui est tout lundi, mercredi, vendredi dans résidence il y a patron abiso el généralissimo na ma campagne sur les cas mon fleur ou no bon mata arrêt avec verte côté ka ya Willy Mouché de Konda Mboka sur commune côté ya Willy Mouché no mona de tunika pa mundibu résidence à patron abiso zawana to répétera chaque lundi, mercredi, vendredi pour le moment de to stoppa qui va répétition pour et tout à l'heure na toyaki ya kendaki moi Mikil Paris pour na kokonosi sa maxi single na biso mais le 1er décembre déjà awa maxi single na biso yobe ezo bima déjà bozaza nango déjà wana bo comprendre déjà que match na biso côté na biso za nango déjà bien à part wana toujours boyebi que Kulumbe za na terrain nzete za na terrain ba ope ba linga rappel album so noir et blanc kala mingi te pe tout préparer ngo déjà ngesi là soka oza bezo ba dédié na kati oza ba bezo ba yemba yo o benka na numéro oyo ngai plus 243 89 662 90 90 plus 243 89 662 90 90 o benga na ko rampe teke na zape momoko ya ba chef na kati orchestre chef de rep disciplinaire ezalate na mboka danseur pour na nini ba beke ko zala artiste et pour na rater que oza ngonga ngongi obeta ngonga soko beta guitare te so zaka moto sala musala bien ba poste nyonso za chef d'orchestre nini oza nango mingi kana pesa ka ke na se plaka na ba orchestre lelo ba komi ko zoape identité na nga ba komi ko tsango pe na ba orchestre na bango ba komi ko zoape moi mutu mo bataza no popi oza no popi walo ka moi kizengi me ba zio kaka po oza libuma munene pour libuma pe za ba différent mutu to mona za kizengo mela ba kisi na télé mais
okenda ba arme mela kisiko libunde vimbi libumu mozalo kwa kizengi ba choka wana poka ba moni ke Fredy Mbolongo Robino Mundi basali moi artiste ne mo be danser na bina déjà za danser munene nga da na kati ya musique ya onzo mona na pesa ka musique elengi siko bosala makambo nga sala ko sala ngote ponga so na zo bina na chaka comédie na kati na bendi ve na ngesobe na peso mbote ve na ngesobe na Paris na bendi président nga vie de loin yebi kani to solaka président nga sai si to kutana ko nebi ke match za da bien na benda ba sudia tata siko na bato na tangile wana siko na sangani na sangisi bango siko na lati bango muto sekate na ndako so za na AVC ekozalo susu mais nazo mona ba okese belé na sepeli kande ndenge ba komi ko zoma identité na ngape ba komi ko chango na ba okese bango mais ba yebande ko bina musu boko muzo ba cash couche boko muzo ba drame ko beso puis ba église ni bobo la tsabato muta beti shit ba ngakufa ngabuka na ba mimeke na hôpital bo benga tanga na laksaka bango ndenge ni ba ko bina kata na ba clip mais eza bien ndenge identité na ngape komi ko panza na ba orchestre. Merci Nzambe a sunga président Robino Mundibu toujours zalaka kandenge toyokanaki ba staff na nyonso bozala no kalme to solaki ngana bino samedi na Wileri wana pas toyokanaki to kutana poto sola makamu na biso ndenge ka ezala o toza na besoin pena ba dédier numéro na ngai wana pesi bo bengi ngai en personne ezala bien edi e mafumu na peso mbote siko zali na bosanité Christian Junior pas zali na peso mbote na Paris Trésor Emma Guilain Emma Fido Moyo yebini to sola ki sanda manuka merci maman na ndengo betaka mo bandika po libuma Fredy Mbolongo la te po ba jaloux baliki trop ekotika la kolala te merci pe na yo ndenge opesi nzela to zota mo temps osala émission po to jupi mo batama ke to sala ramé to jupi mo batama pe osala na se plan na cameraman na yo asala Dida Lumumba l'homme à la taille S Dida Lumumba l'homme à la taille X hein c'est que pendant la monaka à travers bien pour natala ba émission na bino ba qualité ba image wana aza pena cameraman moi yebi azala kanenga za wana émission na bino natala ngona monaka boyebo exprimer lo ba do moni biso to linga artiste to linga ka to yo ka pena ki tonzo poser nga question réponse pe zo zala mais za msuto mona poser question moi zo baté abandeli wapi abandi na makolo mata na mutu e momo na zongi na libumu non banda pena artiste no liloba moza ke yipa ebande ngo exprimer c'est ça yangwana bikaka mingi mizaka lundi mercredi vendredi na résidence à patron pa exercice vendredi au Robino Mundi bana kini ana vendredi déjà oyo tozani na kisasa poto zoda ba programme sous pona ba voyage moto zana awa tozo voyager déjà dans 2 semaines à toza na kinité mais le 1er décembre boye ba kelo ko c'est sabato na Congo po ba bina po na Congo na mitsoyo apa rumba ya wata na nani na nzembo ya présence ofali na micho Teresa eza suna lokote biso mto ya soko bote ko mata so ba leve na magambo yobe déjà bazo zela po décembre yo tant mama zo kalinga Thompson moi simane pezo chabo izo ningana azo kalinga moi yobe bambana bazara tant azo mela moi olia mo mela moi ji ati moi chimisa sika azo bina moi yobe na bar pe ba mama na batate biso to pona ba biso do bitsa na ba père mo pena ko vana na popine mais yobe e sala yo wana zo mona to bi le 1er décembre déjà yobe zo bima et là on zela ngwana ka bo setande bo zela bisoka place wana yango. D'accord, merci beaucoup. Oezaki important yangwana oyo bon le besuka ya Fredy Mbolongo azaki mon invité dans le cadre de l'émission à chacun son tour. Merci à Dida Lumumba, le coordonnateur ya Congo Winner Télévision, l'homme à la taille S. Merci à madame Sarah Kabunchi. Merci. Nabino Bayebo biso vraiment de partout comme d'habitude. Abonnement massif Nabino de Salara Force Nabiso. Merci, portez-vous bien, à la prochaine occasion. Au revoir. Que j'ai toléré, cela n'a pas suffi. Papa Simba Siko, Yamana Moukina. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.